Au contraire, na histoire, ce côté le 25 décembre, wana, ezalaki date oyo bato basambela kanzambe ya mabe. Nde bazali ko célébrer date wana pona ko kumisa banzambe na bango. Donc ezalaki Dieu soleil et puis na déesse. Ouais, ouais, c'est que banzambe bazali ko célébrer na date wana. Jésus botama kati na ngai akokufaka susute akosekwa susute asa botama asala musana ye akufa asekwa azana bomoy azasko na motema na ngai voilà. Bango batika kona mutu be baza ko sala ko célébrer yango mais pour na ngai na tangi na Bible na moni yango te. Et puis, Yesu nanga botama na mukolo wana te, na ko célébrer yango te parce que eza date ya solo te. Ba nouvelle o ekomeli biso nga na sa pena na sengote. Na za na sengote parce que tokufeli batu oyo ba yebana. Nga itake mosai na Nzambe Nazane songote parce que liwa ya mutu basala yango fetité et a toujours passé. Oui oui. Donc et puis bakufi moko te mais bakufi ebele. Tout le monde qui a va akufa to bela pe mission wa makambo esala makati bakati lokolo mais to moni na liwane makambo bimie belé ba sacrifier asalaki boye aménageaki bakisi akendaki kuna akotisaki boye papa fait ça pourquoi bino vous homme spirituel mais ba to ba lo ba na sima liwa batu esprit ni ngo elimaka batu bongo bon omoni lo valable bande ko ngamu da biso wana balingi pe ba gris mingi wana pele sanga kati Ronaldinho abina salate linda 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 alenka bobo salate linda mabesele kondo da kumuda oui yeko tukala kala mingi te azai kolobela yango makasi ke balinda na basaba ba sirene asala ba sacrifice pona banzembo ne wana pona orchestre wana ozomona donc bato ya ngambu wana bamelajaka misana bango toujours na bakambo ya mabe donc nzambe mutapesaka mutu mungongo nzambe mutapesaka mutu doyo za nango wana talo za nango wana nzambe mta apesho yango pourquoi okende koluka bakisi okende pas voisin donc il faut bato basala moi keba surtout dans ngambo ya ba musique wana mukili ba sacrifice za ke belé mais pas nzambe za te la musique chrétienne na musique chrétienne mais ba soupe ba kota na kati ya musique ya ba za musique chrétienne mais ba kota na Kiss. Na monde bakisi baza. Oya basege million de bazo bima bato basolo babongo bayebi pourquoi basolo bela yango bazo insister makas bayebi pourquoi ba sala yango asalaki mabe makasi asalenga mabe na utaki na lifelo na moto na ngana kufa na ngana kota lifelo nzamba bimisinga noki babenginga ko fa benga bino ngabi nende ozomona tendeni ngapite nazali uteme osadi ngapite na bongisa ba mama na bongisa prédication mais le gars ndako ngapite na oleka na ozata na oleka parce qu'il reste un frère voyez amezoate ba petit no bazoya ba nyo bazoya mais oza pas na autre ok, tu préparer, toi qu'on a petit non, tu préparer grand hôtel, habite un grand hôtel, oui bien. Avec petit non, mais non, tu préparer habiller Mike Kalambay. Ngawuzat, mais pas les cheveux, t'en prends free, presque au Yako Bossali,
homme yep to beta grand hôtel ngana vie na bino tout baninga ba yaka yon ko yati baninga ba yaka yon ko yati alu nga nini bon na pesa yo pesa tambote je pesa nga mai kalamba na téléphone nenga ka mbep nga allô bonjour vieux olobano mablo yango depuis kala mais tant tozo ka blo raboy papa Vincent to éviter ba na nzambe to tsa bango wapi babilo raboy Dakumuda akweko kosa te parce que Dakumuda azalaki na kati ya bisala mabe. Alors il me dit Mukolo Nzembo garçon oyo Mike natiki na mondo nga na uti alobi yango est-ce que baiko kosa non bakosa po azwa nini est-ce que okofanda boye obandi kokosa nanga makambo non eza makambo ezo salama pe salama yango na bandeko kosambela na yo sala keba Jésus alobi yango eza te na bato benganga bato nyonso o bazo benganga nkolo nde bayebi ngai mingi babenganga nkolo me baza na ngambo ya voisin. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Ngeko landaka yango Ngeko talaka yango na Vincent Makela Shalom ba téléspectateurs ya ba mourir ya CLV TV na Pestibino merci oyo boyo sala carte na CLV TV bo préféra CLV TV chaîne oyo edifiera bino bozwaka bateya bozwaka makaba malamu carte na CLV TV partout ya monde entier nzambe ya lola nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola bino pe na bosa nte ko pesa ba bonana na biso ba bonana na bino partout bozali bolingaka CLV TV talara dira en mobima nzamba bateli bino abateli biso aza toujours à bonne santé, à bonne vie, na pesibino, à bonne année, nzamba zana biso, sans oublier na sima ya caméra, nengo tozo le ka 565 na rapport cette télévision na bino ezali na grâce ya Caleb Makela, pe na moni Pasteur Flamme d'Ango la zone na émission live azana pona ko sunga frère Caleb, nzambe apambola et sans oublier DG à CLV TV, notre guide spirituel et révérend Pasteur Vincent Makela, nzamba apambola pe na pona initiative o ya CLV TV lelo. Soki toyeboye na rapport cette télévision na bino toya kapamba te soki toyebe sere tomona makambo ezoleka ebele na mboka na biso mo toyebi makambo tozana yango na mboka oyo tozopedre batu ba star na biso oyo tolingaka mingi baartiste bakufi mingi na décembre yango awa na ye vraiment koluka notre guide spirituel Patrice Vincent Makela pas dans la mâchoire de Dieu a édifié bato ebele bazana atonima bazo kamwa pourquoi mambo ebele ça la boye awa na ko luka Patrice Vincent Makela yene mutu to tourner ba question pourquoi il y a un homme spirituel pourquoi mambo yo sala matomo na ba série ba ya ba artiste na biso pe ba yebana ba kenda sango ba kufi bon na décembre lelo lobi kuna mususa kufi talaraka yango to luka vraiment Patrice Vincent Makela pour dans la mâchoire de Dieu azapé homme spirituel a expliqué qu'est-ce qu'il y a au juste et là on ils ont manqué et là on ils ont ça là qui va kufa awa nazana ye naza ko pesa ye mote bonjour Patrice Vincent Makela bonjour nzamba pambola yo l'homme valable ça fait longtemps na sa sous émission té nzamba pambola pour invitation na yo na juma muke makasi banzo tongo komi moi bakeba muke mais dans le Seigneur tout ça toujours wana pour na kodife bana nzambe. Merci pour l'invitation à yo nzamba pambola yo. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela l'homme de Dieu patriarche boni église ya nkolo na ba fin de l'année oyo ils ont marché ndenge.
ngana kasi ko pesa ngaba joyeux Noël mais na pour ko le pesa ngote église encore les marché malam biso to fêter ba Noël wana te parce que na Bible ezate même nga pe bona na fêter na ngote parce que Bible dit que tout c'est pour la carte na kolo Bible dit que réjouissez-vous dans le Seigneur donc ngana c'est pour la carte na kolo ba makama mukili wana nous sommes dans le monde mais toi sur ta mukilité et intéressant ngati donc mais église za malam vous autant la malam santé za pe mo muke malam malgré ba nouvelle ba mabe auto zo kana mboka mais nzamba sunga quand même tous en vie c'est l'essentiel tous en a souffert de vie tu vois que ça ne coupe pas encore oya kela biso merci beaucoup l'homme valable bien papa Vincent Makela eza vraiment si j'ai une question mon gars curiosité na marmo le bipo na suka mbula o to mona be église lobby là qui Noël be église ebele ba msu balala ki ba veiller ba nuit de prière pour na botama ya Yesu ba msu jour wana ya Noël ya lobby ba célébrer ki culte wana ya munene pourquoi pasteur Vincent yo telemeli Noël lobby que ça biblique mais ça biblique te na est-ce que nazo kosa et ça biblique te ngana za un chrétien pratiquant ngana za chrétien pratiquant de na bakanazali gravement converti dans le Seigneur et là on a mon na Bible te na kosa la ngote parce que Bible ndezali tala na biso Bible ndezali guide na biso Bible et le bas jamais que Jésus botama le 25 décembre biso to sepelaka date wana au contraire na histoire sur hôtel malamu le 25 décembre wana ezalaki date oyo bato basambelaka nzambe ya mabe nde bazali ko célébrer date wana pona ko kumisa banzambe na bango donc ezalaki Dieu soleil et puis na déesse ouais ezalaki banzambe bazali ko célébrer na badate wana bato bakanga yango ezalaki Dieu soleil et puis na déesse donc bazali ko gumbabela bango baza ko sanzola bango alors ngana ko kota na kati ya danse wana te ya banzambe na bango mabe parce que nga sambela nzambe kana solo Jésus botama kati na ngai akokufaka susu te akosekwaka susu te asa botama asala musana ye akufa asekwa aza na bomoi aza sko na motema na ngai voilà donc badate wana soki bato bacelebra kango eza par ignorance baso asengena bango boyebi bo banso basala yango bo poka basala je ne sais pas pona ka loyenge mais ngai lokwa na sana moi connaissance muke ona sana yango et puis na kati na nkolo na ko sangsa nzambe na ngana bikeko te na banzamba mabete na ko célébrer yango te eza pratiquement impossible. Bien, papa Vincent, patriarche, muto oumeli, azala défenseur ya saine doctrine. Papa Vincent, bosko bananzambo bazola la veille, ba célébrer Noël wana, ba papa na ba mulimo ba otinda ba pe siko bazu explication na wapi. Eza na ba salango po ba su ba yebi pété. Ba mususu ba na connaissance à makamwana te. Et puis ba mususu ba za pe ko sala ngo pona loyenge. Lokola tangama ke le 25 décembre za date oyo ko le 60 botama bango batika ko na mutu be baza ko sala ko célébrer yango mais pona ngai na tanga na Bible na moni yango te et puis Yesu nanga botama na mukolo wana te na ko célébrer yango te parce que eza date ya solo te voilà donc ngai na telemeli nanga bango te mais date na Bible ezate ezalaka te pe ko tika la ko sala te. Bon date vraiment ni o Yesu botama papa obiso to no célébrer ngo jouer sur botama za date date soit botama pour na to célébrer kaye date na ebanité. Même à ta date oyo batiaka batia le 25 décembre et ça après 400 ans tant que soit à botamaka après 4 siècles ndé ba ko programmer date oyo Jésus coutant c'est après Jésus Nabi qu'après Jésus 4 siècles après ndé bato basangani ba ko pesa date oyo eza date moko imaginaire date moko mensongère mais Yesu atikale ko botama na date antepre date Jésus eza raté ngana ko sabatu boyi date ya solo Yesu Masia oyo célébrer eza moko londimela ki akota na bombo na yo vie na yo changer ndé date no solo yango na ko célébrer ko Yesu Masia na bombo na yo. Merci beaucoup, on les a patriarches Vincent Makela si bandeko
basepeli bobeta maboko ta pesi bozali mpona connaissance oyo vraiment nzambe apamba oyo mosala nzambe Patrick Chevesa Makela ofungoli vraiment mozindo basala nzambe mingi mpe baza na connaissance wana te. Merci beaucoup Papa Vincent tozongi na sujet na biso awa eloko memi biso awa mosala nzambe yo ozali homme spirituel tomoni na suka ya mbula oyo ba nouvelle moya mabe na mboka na biso to kufeli to perdre ba artiste moya minene Papa Vincent ezali homme spirituel pourquoi kaka na fin de l'année to perdre ba to minene o ba la fierté ya mboka ba kufa asiri bongo pourquoi Papa Vincent je crois que ba nouvelle oyo comme les biso ngana sa pena ne sengote naza ne sengote parce que to kufeli bato oyo bayebana oui pe bato bayebani baza ba artiste ya mboka na biso ngai tanke mosai na nzambe nazene songote parce que liwa ya mutu basala yango fetité et a toujours passé oui donc et puis bakufi moko te mais bakufi ebele so boyebite guitariste ya munene ya mboka na biso tuko tika biso abeta na noke jazz Totiko perdre kaka lobby awa Yandi Mos Totiko perdre Ndeko Sege Mignon oui Totiko perdre Mossad Nanzambe ngaza nazo benge apporte la vérité Ndeko Kiambukusu Dakumuda Nzambe penza aleka no sunga ekolo na biso ba makamba boye esala makapenza penza te parce que bato balandani boye eza malamu te puis na mois de décembre na suka ya mbula ta mbula ezosila bato baza ko sila ndenge wana bazolanda ndenge wana en tout cas lo valable po na ngai eza pasi mingi pe nazobonda mingi nzambe bambaka boye esala makapena te mais biso ba mususu oyo to prophétiser makambo banda kala ya liwa to prophétiser makambo banda kala ke ba star mingi ba banda kokufa surtout mingi to lobele mingi ba to ba théâtre oui mais je crois que nombre de to pesa kawana elle est quand même déborda et c'est la ta double to triple na yango donc eza vraiment malamu telon valable nzambe asala biso grâce na kombo na Yesu. Merci beaucoup Moussa Nzambe toza toujours kana ba sijango to ebite to banane bandeko ba kufe belé yango to yake pa noza homme spirituel o expliquer biso to moni liwa ya neti ya artiste na biso ya Serge Mignon o ya Drumé ya Jubé to mona ki ava akufa to bela pe mission o awa makambo sala makati bakati lokolo mais to moni na liwa ne makambo bimie belé ba sacrifier ye asala ki boye aménager ki bakisi akenda ki kuna akotisa ki boye Papa Vincent pourquoi bino za homme spirituel mais ba to balo na sima liwa batu esprit ni na ngeli mara batu bongo bon omoni lo valable bande ko ngamu da biso wana balingi pe ba gris mingi wana pele sanga kate wana penza ezanga kate baza ba chrétien pe basambe ah non yo oko mélanger ko sambe na bakisi en tout cas na plupart na bango na bika pona se pona kondo Serge Mignon te mais na plupart bande ko na biso oyo ba zana ngambu wana ba mélanger ka musana bango mingi na bakisi na ba gris et puis na kanda moko meka mezalaka ebele ba meka makabango na bango soko tali témoignage ya ndeko moka beta pa wera bombo ko Jacques oui soko batu akoma pe lelo oyo Moussa na Nzambe soki botali makaba loba isa grave wana kutanga solo baba zako illustrer na ba image oui na mona rango na témoignage ndenge bakotsa ki soki ligodo na mungongo tout simplement ndenge na azoka koyemba te ndekwana abeli ayeko kota na koma oui mais amoni batie na kasi moko boya muke azomona nde bazo sacrifier ye ozomona soko na ndi ba témoignage bandeko mopero oui asatika somo kala yebla zaka muninga nanga munene okomona soko landi okoyoka pardon soko landi témoignage ya kondo dakumuda oui yeko tukala kala mingi te azai kolobela yango makasi ke balinda na basaba ba sirene asala ba sacrifice pona banzembo ne wana pona orchestre wana ozomona donc bato ya ngambu wana bamelajaka misana bango toujours na bakambo ya mabe soko landi ndeko na yambaka na émission nanga ya le témoin parle na canal Kin azaka danseuse bête sauvage
oki makamalo baki bazali kolukana na bakisi kaka mpona kobina oyo nana kovoyage to banini omoni mélange ya biloko wana papa salaire nango ezalaka mabe don nzambe moto apesaka mutu mungongo nzambe moto apesaka mutu doyo oza nango wana tala oza nango wana nzambe moto apesi oyo yango pourkui okende koluka bakisi okende mpo voisin mpo nayebi te soki oluka succès toluka protection to osameliore na mosala wana papa l'homme valable ekokomisa bomoi na yo mokuse okoma na bomoi mokuse crois-moi ce que je te dis le salaire du péché c'est la mort okoma bomoi mokuse voilà. Merci beaucoup Patrice Chevesa Makela pour na toli au pesi bandeko na biso o bazana ngambo wana yeba que le salaire du péché toujours c'est la mort. Papa Vincent sikoyo maman vous belé toki bazo latisa mutu susu balatisi yango na likambu ya kondo segen balatisi yango na njoto ke ye mutali ye msusu ye azongisi boye papa Vincent olingi tongi o éclairci bana na nzambe to ba téléspectateurs ya Ciel Vert TV ba comprendre mutu akufaka msusu na makambu na ye moko ou bien ba tupi ba roli ya ba sacrifice. Oui mutaki akipe ko zwaliwa na nzela makambu na ye moko mususu pe ba kipe ko sacrifier ezalaka sacrifice abato ezalaka ngano l'homme valable tozo koela to présenter be mission na Selve par exemple ngana za mutema mabe na kena côté lio bonganga to la côté lio soki na kena kabio pa ya mutu moko boye azala misala mabe azala mele mabe azo alekisio panga na poste na yo moi fait kuta ba porte c'est ouvert oui ya wanda bisa batu ke basambelati batu basambela pona mutu mususu a sacrifié yote ba sacrifice wana ezalaka ozomona donc il faut battu basala moi keba surtout dans ngambo ya ba musique wana mukili ba sacrifice ezalaka belé mais pas nzambe ezalate la musique chrétienne na musique chrétienne mais ba soupe ba kota na kati ya musique ya baza musique chrétienne mais ba kota na kiss na monda ba kiss baza bogete moja ya da kumuda soki ere moko zo ko tsango batu balanda azotanga na makomba batu na tika ndeko moki ngandi azamu ise chrétienne mais na tika na ngambo wana tout ça mais kono da kumuda ko kosa te akosa poso anini akosa poso loko moko te donc somona surtout même na milieu ya bato yo bon c'est la nzambe ezala ba pasteur ezala ba musicien mingi pe ba koti na ngambo ya ba franc-maçon ba koti na ngambo bonganga ba koti na ngambo ya misala mabe pona ko sacrifier batu to mana bato beta ba musique awa soit za musique chrétienne bato akufa ezala ba sacrifice plein les cas makas na stade de Martyr ngala za ko yebisa yo débordement ça la même makas nzamba azoya lokumu papa Vincent ngala za ko yebisa yo ezala ba sacrifice donc ba sacrifice ezali partout somme to samela nzambe kana solote akokota na bangambu wana po asa luka succès akosala ba sacrifice mususu e mope misala oye asala esali retour tangu ne koki bazui akei ozomona mais ba mususu bazoleksa bango koleksa oya ba sege million de bazo bima bato bazolo babongo bayebi pourquoi bazolo bela yango bazo insister makas bayebi pourquoi bazosala yango donc soki ba sacrifier ye vraiment ezama mingi ezama wa mingi parce que sege million azananu donc nazoma likamna ko bakisate sozo mutuno oza mutuno tuna bona répondre. Merci beaucoup Patrice Chevesa Makela tongito to kota car na profondeur émission na biso na lingi na nous ingénieur baza na plateau ba kota biso to landa esri ya muke ya portrait d'Akumu d'abongo tozonga na plateau na biso. Je le dis iskaza so la ninga ala nanga abikana na zolo bango qui c'était le frère Mike Kalambai. Quand moi je me suis converti, téléphone de Lili, qui va venir, allô, oh, viens en André, ça va, qui m'avait appelé, mon grand frère, lui qui filmait, avec Ninga, bon Ninga, ça va. Aux hommes, on a des Ninga, Nazana, ah, aux Akana, oui, attention à enregistrer en haut.
ti lelo na rango depuis nous on a le bango avec certitude parce qu'on a besoin ya koyoka ngo pour koyoka OK voilà non on a besoin de côté à moins que mutana ba le contraire peut-être qu'à partir nango akoluka a changé nako ça te pour na luka na conscience elle mabe non je le dis parce que asalaki mabe makasi asalenga mabe na utaki na lifelo na moto na kufa na ko tali felo nzamba bimisinga noki babenga ko fa benga bina ngabi nende ozomona tendeni ngapite nazali uteme osadi ngapite na bongisa ba mama na bongisa prédication mais les gars ndako ngapite na oleka na ozata na oleka parce qu'il reste un frère voyez mais zoate ba petit no bazoya ba nyo bazoya mais oza pas na autre ok tu préparer toi qu'on a petit non tu préparer grand hôtel là habite un grand hôtel est bien avec petit non non auto préparer habiller Mike Kalambay nga usat mais na parler chez eux tu peux faire place au ya ko sali oh mais yep habite un grand hôtel na vie na bino tout bango ba ya yon go yati bango ba ya yon go yati alors nga nini bon na pesa yo pesa tambote j'ai pesa nga Mike Kalambay na téléphone. Allô, bonjour vieux. Maman Naibisho, j'étais choqué. Tout n'a pas calambé, n'a pas 2 minutes, n'a pas kaka. N'a pas yo. Nzamba pambola o, pour n'en fingaï. Et je te dis vrai, je te dis, il y a là qui m'a mais attends, laisse-moi dire les sentiments qui m'avaient animé dans le moment, non. N'habite n'a pas fingaï nini, n'a pas qualifié nini. Parce que... Voilà, merci beaucoup le ingénieur de Bozong Sibiso Patrice Chevesa Makela. Tolandinga na yo makambo apôtre Dakumuda lobby. Tant dans les seigneurs, abongo le mutema azo envier biso bato wasamelaka, mais ayoki moko ya bavena ya tangi pe kombo Kofi Olomide abenga kiye. Abiki yo zo mona na te pona ni nenga lobaki wana akuti wayoki voya ndekone mususu. Mike Kalambay à côté bazana Kofi ba préparer et bazo préparer concert moi avec un grand hôtel Patrice Chevesa Makela olobano ma blo ngo depuis kala mais tant tozo ka blo raboy papa Vincent to éviter ba na nzambe to tsa bango wapi ba blo raboy Dakumuda akweko kosate parce que Dakumuda azaki na kati ya bisala mabe ngai na ba 1996 na teyaka na Salem mais pas ya apôtre docteur Mbambi Israël nakasi bato Salem ba yebi ero docteur Mbambi Israël akena États-Unis atikaki église pas ya pasteur Aaron na bengi na pesa ki témoignage nga kuna ndenga pela senga na misala mabe makamto sala alors frère Anderson o bazai koyemba azepe koyemba na vino esthétique oui bazaki bango mbale na Dakumuda ye azaki lokola wera son na la vino esthétique et puis Dakumuda azaki ko imiter JB vous allez comprendre oui bato bayemba kamnaza koloba so ba image ngo zaki tongo tia yango alors na teki l'époque wana ndeko Anderson abongo laki motema abongo le motema ndimeli Yesu Masiya oui na Salem et n'est-ce qui batuke tikali Dakumuda pa bongo la motema nde nazoluka Anderson soki azala bomboyi ndeko Anderson soki bato bayibe pa azali to pa pa aza soko olanda biso asa biso signe nazalaka mpe na posene makasi grand chanteur Anderson alors déjà l'époque wana nasakolaki Dakumuda kobongo la motema tala bongo li motema aloba makambo ebele o basalaka siri wana o basaka seri wana nde bazwa na victoire nangaka moko boye po bazwa succès bakaka milimo bato tout ça banini après ça ayekoloba makambo ndeko wana oyo tangaki kombo wana ya Dakumuda te ya ndeko Mike oui seri wana déjà azelja koloba yango ke bandeko bazala ngambu kuna soko landi émission ya Pero je savais que Dakumuda n'aimait plus ses propres chansons quand il était encore à Dakumuda Newman. Linda dans la voiture.
Dakumuda se fâche dans la voiture. C'est important ce que je vais dire pour montrer un peu l'autre facette à Makamuna. Alors, Nzembo Zobeta, Linda, Dakumuda se fâche, il me dit, tu arrêtes la chanson ou tu me fais descendre. Alors moi, c'était vraiment pour l'embêter. Hein. J'étais au volant, c'était vraiment pour l'embêter. Alors, j'ai dit à Dakumuda, j'ai dit, alors c'est là qu'il a commencé à m'expliquer, tu ne sais pas les sacrifices que j'ai faits, Linda ici c'est une sirène, tout ça. Et il était vraiment dans tous ces états, mais moi je voulais l'embêter. Alors j'ai dû couper la chanson, puisque Dakumuda me disait tout le temps que tu chantes bien. Il m'a toujours embêté, il me dit un jour, il faut tout ça à nos clips, oui, bien, moi j'ai rigolé. Alors j'ai commencé à chanter cette chanson, je me rappelle. Nayebi yozali kolo elike ya basantu nyoso motema epona seyo yokolo ya bomoi na ngai oyesala kangai pasi na motema nanga nekulu. Ça doit être une chanson de Mike Alamoi. Umemaki isumana zame. Alors moi je me dis bon nakangi nzembo ya mokili. Mais je l'ai encore vu un peu plus fâché. C'est d'ailleurs pour ça que je raconte cette anecdote. Et je lui pose des questions, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ce garçon, ça c'est Dakumuda qui dit, Mike Alambai, il me dit, ce garçon, je l'ai laissé là d'où je viens. J'ai dit, ah, il me dit, Pero, je te dis, ce garçon, Mike, je l'ai laissé d'où je viens. C'est là qu'il va me raconter une histoire. Il me dit, écoute, au moni biso tunde tozalakawa na ba monde d'un soir mystique. Grand maître na biso et un moutamon fleuri. Il voulait pas citer quand il parlait de Kofi Olomide, il citait pas son nom. Bato bo fréquenta. Je vous raconte une anecdote pour lui rendre hommage. C'est vraiment pas pour faire mal, mais c'est ma manière à moi de lui rendre hommage. Alors il me dit Mukolo Nzembo garçon oyo Mike. Natiki na monde où ngana uti. Alors bien, est-ce que Baïko Kosa? Non! Bako Sapo Zwanini. Est-ce que vous confondez Boye? On va dire que Kosa la Bakam. Non! Et ça, Makamozo Salama, Pe Salama, Yamala Bandeko, Kosambe la Nayo Salakeba. Jésus Alobiango. Et ça, tu as bateau Nyonso. Oh, Bazobengan Kolo, Neba Yebigai. Ming Babengan Kolo, mais Bazala Ngambo ya voisin. Oh. Ça constaté, hein? Et la Bible est un livre moko oyelobaka bo solo pezin saramutu na kata bo solo et ça blaguité faut que toi ça la keba mais ndeko Anderson après ça pardon ndeko Dakumuda après ça abane pe kobela pas ça diabétique oui. Et où met l'enzoto na ye et comme ça ba vingtaine d'années. Je crois que tam susu ya ngonde mutu ebomiye mais makambaze koloba eze makamba solo l'homme valable. Merci beaucoup l'homme de Dieu patriarche c'est Vincent Makela. Merci ndengo opesi biso vraiment réponse mo kitoko papa Vincent tout ça sonelo mo yoloba kana liwa ya Dakumuda kaka awa ya l'homme de Dieu kono Dakumuda tolandi moko pe ya musala nzambe moko pe ya munene alobi ke papa Dakumuda azaki na bamakamsu ebele a sacrifice ebele asalaka boya ko loba yango bambonga bangulu ba voyage amelaka batu al témoignaka te a confessaka yango te yango mais c'est précipité liwa na ye papa Vincent pe yango wana tonde te Dakumuda belaki azaka tout la malade et puis n'importe ça batuke azaki diabétique ngane ba qui diabétique ça fait longtemps ozomona oui. Malade doit sauver na nzoto amutu ezako lia yo appétit fait ti romona pe mukomso tiki pe mukilo donc Dakumuda akufi na maladi ezako na bapona bilobela bazolo bawana te eza yango te Dakumuda akufi na maladi mais pour nous confesser Dakumuda aza parmi ba rare batu ozeko lo basolo yazo bomba te bongo so azolo bandenga zeko sala ba cérémonie na ba rond-point azeko convoquer moi swana mami ata linda mabina Castro azobo mota zolo bango bopona lo bandenga yaki moka bangulu akobomba ngo nani sacrifice la danseuse na ye akobomba ngo nini azeko lo ba tout Dakumuda azeko lo ba
tout aza ba rare bato oyo bazobomba bamakambo na bango te wilo valable eza bamakambo oyo bato azoloba te abelaki. Merci beaucoup. On a réponse si valable. Il y a homme spirituel, patriarche, je vais ça marquer là. Alors que Kondo Dakumunda Abelaki Totika Banzi Bamalobanze là. Les autres disent wana ils ont vraiment malamouté. Koloba mais papa fait ça. Non on a mis les réseaux sociaux car rapport à Lyon on est battu. Comment ça muta Koufi battu tout va donner des leçons. Koloba loba ebele balbi que Dakumunda bablo musazo loba wana comme si azaki inconscient. Ba otinda kotinda e mutu kolobongo ba témoignage comme si azaki inconscient. Ne razo ba ke ba mususu azaki pédé mais ayeba quitté spirituellement papa fait ça. Est-ce que bilo bon c'est normal? C'est inconscient de ne ba loba ke témoignage comme si ba banoti nana matinda yi oh nana tina mutu mukolo bongo lokwa mutu kwa Dakumudo tout le monde Dakumudo batu ba kiete o pe ne baso benge Newman comme ça qui baso benge Dakumuda Newman donc de ça qui azaki yumate tombo na musuni boye azaki clair azaki lokola moi yanke moko boye yo manipuler kasa yo manipuler pour alo babilo balo par rapport à quoi? Tout le monde Dakumuda azaki pauvreté. Oui. Azaki pauvreté parmi les jeunes, ba mission bazaki ba saper. Bazaki kolata makasi. Donc azaki nakati. Obi asalisa Weston. Ezaki na triple semelle. Na komone pena nakati Weston ba tsapena Dakumuda Newman. Pour ça sango ko sango ezaki deux fois te. C'est ça. Ba timana bazaki na deux personnes. Ezaki yene meneya. D'abord, c'est que triple semelle wana. Il y a couleur chocolat. Il y a manipulé par rapport à quoi? Pour que ça y ait ni. Tant que bon de beauté, man kolo contre la beauté, non beauté manaye. Azeko lo baba vérité naye. Ozo kotinda ya loba. Azeko lo ba yango. Wale zaka babi loba loba ya batu. Bale kozo ba base na banzoto batu. Mais ba ke ba se pela kanaliwa batu te pas c'est n'importe quoi. Pour yo pour lobi et au comme là yo. Voilà. Merci beaucoup Papa Vincent, toi qui es vraiment dans Souka. Papa Vincent, question avant dernière question. Papa Vincent, pourquoi en décembre kaka to perdre ba valeur ya mboka? Pour nani ça mika en décembre Papa Vincent? Moi décembre moi il y a beaucoup de sacrifices. Il y a un epsa qui batu na moi oyo na ba décembre to bon de la makasi. Parce que ba sacrifice ça la maka a gogo. Ndenge to préparaka mois décembre na ba fête bato balia ba mela ba lata ndenge pe na ba mondo ana ba préparaka ba sacrifice ko sala biso to liaka ba soso ba ngombe ba nini mais bango ba soso na ba ngombe na bango ezalaka batu alors bato bazo préparer ba lia ndeko tamso ebite ke yo ozana kati yango ne fo bato ba mi pesa mingi pa yankolo na mwa wana to sambelaka mingi beglise ozala éveillé to lambusa bato bana na nzambe ba sambelaka mingi po ba sacrifice wana ezwate pesa la makate. Donc mois de décembre ezaka mois il y a beaucoup de sacrifices. Voilà. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela nzamba pambola yo nzamba pambola papa Vincent. Merci. Na ndenge ozana connaissance moko ozoko transmettre bato ba ozala édifier ba ozala na connaissance. Merci beaucoup papa. Mais papa Vincent pona ba liwa ngo ndenge ezokota na ba vie bato bazokufa. So papa Vincent mais to mona pe monde ya mulili bato belé. Oh, to tsara ba okate me ba koti pe na monde ngo ekomi nango vis-à-vis ba bomba na mosuté ba pentacle na bango ba bomba esusuté ekomi vis-à-vis ce que papa fait ça et le qu'on a ba nze ba se protéger comment na ba prière puis na ko ka maloba nzambe ko ka parole de Dieu et puis ko bon de la mingi et ko protéger biso na ba makam oyo na tango ya suka mabeko le kamalamu nebele hein mabe koleka malamu nebele et puis bato mabe ba koleka bato malamu nebele. Il faut to ba ke bato malamu neti babiso ba oyo to tikali muke par rapport à bato ba koti na ba monde mystique ba signer pacte na milieu mabe na satana pour na ko nuire na vie ya bato. Atalo voilà be ndoko tambola ka bo sele mission boye ya bato so zo kana yo bazo kana ngai to se protéger dans le Seigneur. Tout se protéger par Yanzambe, mo bateli pema, mo bateli miluma bato, c'est Dieu. Mutu musu soute.
Ok, n'est pas yanganga, ala choba câble banini, eza protection te. Oh, quand ta baloge, eza protection te. Mais ce que côté kat na porte à Jésus-Christ, on démêlie avant la moté manayo, yon de qu'on protéger. Amen. Protection za yangwana munene. Prière et puis parole de Dieu. Bien, merci beaucoup, papa. Prière et parole de Dieu. Papa, Vincent Tozongi, dans le monde du théâtre, la dernière question pour tout succès émission. Ça aussi. Papa Vincent, il y a un qui est un comédien, il y a un nombre de et l'équipe déjà, et tu es souligné pour le monde, pour Mamone Kangama, il faut faire belleté. Batombe azala monde wana théâtre babongo la mitema. Basi alanzambe kad na solo. Parce que le monde à théâtre peut contribuer à la destruction. Il y a Bambabo Tebele. Oui, par rapport à Barol Bajuaka, théâtre tout ça, tout il y a Salongo, et c'est pour codifier. Mais peut-être il y a Mbalo Oyo, il y a Tango comme il y a Hotel Sabami Pende, il y a Hotel Sababa Kaleson à Bango, Bala Bibali Bazoluka Basi, il y a Basi Bazoluka Bibali, quand je vois Barol Mokaraboye, il y a Babem, il y a Babem Mabe. Tout simplement wana alors baza ko détruire merci et puis bazo détruire ba foyer ya batu alors et ça bala muté ba bongo la mitema na misana bango et puis mingi pe ba kota pe na ba monde mystique pona ko luka succès pona ka théâtre rande ba maboki ba sala oui mingi ba kota na ba monde mystique yango so mona ba conséquences na yango yango ba kaboto za ko mona biso to sala émission na Canal Kin. Oui. Avant émission na biso bayambaka ndeko moko ya mwasi na émission moko bayambaka banta théâtre. Ouais. Ndeko pena vanda lata mabe ya kosakana te. Mais azolo bana na cameraman, wazo filmer ye mete kangati. Ate yesu. O te kangate. Do alinge cameraman azo aketi lokata kijipa mukusawa. Azwaketi na mipende ne kalesho ne mona naka mabele ne mona naka nanda kupe papa baona mama ba otala bobo basakana son azo bana cameraman atekaye ozo mabloka ndengo wana or que ça malamu te oza suko ko édifier ba tuté eza suko ça ko te pour édifier ba tuté mais pour la ko to détruire et puis baluka bamba na poto ya poto baluka mbali ya mbali abaluka basi na poto ya basi baluka mbali na poto bosa ngo pona yango or et que ça va retourner un jour et ben on détruit bango. OK. Merci beaucoup l'homme de Dieu Nzama Pambola yo na to dédié émission et pas bana Nzambe nyo surtout bana vaille de Bereka bana baza partout na mukimo bima faille makela émission oyo to dédié on pas la bino Nzama Pambola yo papa Vincent to comme vraiment presque na souka mode de la fin émission au pe conseil na bandeko baza pe éprouver famille musicale famille nyo surtout mode de la fin pour na bango papa. Non ba condoléances na famille na bango. Les intéressés aux musiciens, aux hommes de sac théâtre, aux stars dans le domaine moko songolo, il faut qu'on se comporte à mabé. Té, et ça malamu té. Nzambe a pesio likabowana, zong saka lo kume pai na ye. Okume la mo mukena mukili. Papa, mukile baby makasi non valable. Sozo sala raba mabé, okola té. On sa bambule be na mukilité. Parce que mukile ko mabé koleka. Conseil na kopesa bango wana bandeko bo sambela bondi bela kolo Yesu Masia bo teswa sena motema bo bomba ye bo tambola alima Nzambe akobatela pe akopambola bino. Voilà le bananga suka ngo wana. Dédicace na ba numéro de téléphone. Suka mbula na baiba so babinga. Bana ngana so bazala Amérique. Nairobi, n'Océanie n'Afrique. Nzamba pambola bango. Amen. Nzamba pesa bongo bo moimolai. Kimia pe santé kitoko. 2025 ezala année ya porte ouverte ya makamamala pour na biso nyonso. Na pesi mbote mingi pa ya mwasi na ngai. Mon œuvre d'art mama bene makela pe na famille na ngai makela bana na ngai pe libota va de bereka pe na bai banso yo na to ebe na bango na kombo na Yesu. Numéro de téléphone plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131. Merci beaucoup l'homme de Dieu Patrice Vesa Makela ningo disposa ki temps pour na ko édifier ba na Nzambe ya lola pambolo papa Vesa. Merci Nzamba pambolo. Amen.
Amen. L'homme de Dieu, patriarche, la défaceur, il y a cinq doctrines, vraiment, à cette heure, qui n'est pas coédifié, Nzambe, pe batubele bazaki na tonnement bazaki na koyoka yoka pona mambo etali mambo liwa o to uti okufela na mboka vraiment boyoki réponse ya papa Vincent pe boyoki mambo lobi na bino boyoka bosa ela Nzambe boyoka parole de Dieu boto sa Nzambe Nzambe opambola bino vraiment wana tokomi presque na suka émission na pesi merci na Caleb before Caleb bazaki na biso pona ko filmer biso Nzambe pambola pe pasteur Flamme Zawana Nzambe pambola mama bene bande konyo surtout au tozala bona ciel vert TV Nzambe alola apambola bino pe na bosa inte famille makela partout bozali na mukili mobimba famille makela na Bible 3 fois Nzambe azala bino 2025 ezala année ya ouverture ya grande chose makamba minene sa na famille na biso famille makela pe bande konyo surtout balingaka évangéliste Cédric Makela partout na mukimba Nzambe ya lola Nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola bino pesa bozali na mukimba mobimba sans oublier Belvin Makela wana ndeko na ngai Nzambe apambola Jogo Nzambe apambola bandeko nyonso surtout ya vaide beka Nzambe apambola bino divine Sambo bandeko nyonso surtout na pesi bino merci to kutana à la prochaine émission borozala toujours édifié. Merci beaucoup. Tokutani à la prochaine émission. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mon ami. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert.